tata mwana pe tata Mulimo Santo mingi bakomituna ndenge nini baomonie bamema serikali ya papa eza invention ya biso te eza ordre tozwaki na periode ya colonel Yefa na papa Diangenda ye moko nde alobaki ebandaki na papa sa grandeur papa Kisolokele alobi soki biso tokei okosala serikali wana pamba te banda nkolo Yesu basoda nde bazalaki ndenge toyoki papa mokonzi ya Ligomba apesi biso ya précision banda nkolo Yesu aye kotika molimo na maboko ya basoda na tata Simon Kimbangu mpe ye moko bakangi ye na 21 ti aye kotika molimo na ye na maboko ya basoda toyebi témoignage ya sa papa nsima nango 3 jours après résurrection na ye ya liboso ntango papa Simon Kimbangu akufi sekwi mutu ya liboso amonaki ye mundele akutaki ye en tenue militaire papa Simon Kimbangu en tenue militaire première apparition ya résurrection na ye témoignage mosusu ya papa son éminence papa Dialungana Kiangani nkolo Yesu tango atikaki mpe biso na centre bakangi foto ndenge foto ya papa ezalaki liboso ya cercueil photographe moko akei kosukola yango na elongi ya papa olie elongi ya papa emonana na bamoni bamilitaire bazalaki wana biso nyonso toyebi foto wana mpe ezali consigne papa Diangenda nde apesaki yango ete makambo nyonso ya baoyo nyonso basalelaka nzambe ezalaka toujours l'état bandaka l'état autorisaki papa sala mosala l'état kaka ye moko nde azalaki na suka mpona kopesa bahonneur na tata Simon Kimbangu na sakabanga ndenge toyebeli yango consigne ya papa Diangenda nde apesaki ete soki biso nyonso toza te bokosala yango c'est pourquoi bomoni eke tosengi espace wana ce n'est pas notre invention eza mpe ya papa chef spirituel te eza batata na ye nde batikaki yango ndenge wana e tokokontinue kosala yango ao baza na famille sainte pamba te eza elaka makila ya tata Simon Kimbangu bandaka mosala na kompagnie ya bamilitaire mingi babetaka mabaku na baprésence ya bamilitaire eza elaka oyo papa Diangenda ye moko apesaki biso et première résurrection de notre vie to témoigner yango ke papa asikwaki amonanaki en tenue militaire or na église ebangisi toyebi ke ntango ye akufi kuna abotami mpe c'est pour vous dire que même ye moko toza na ye aza soka et comme cela ne suffisait pas papa Kisolokele ye moko mpe aye na kati ya limumwana apesi mpe moko kati ya bana na ye général elingi koloba bilembo kaka eza kaka na kati ya basoda yango ntina mokomona ye tokoparticipe na maceremonie oyo tokobimisa ntina porte kuna nde basurveillant bacontinue eza elaka ya papa Diangenda ye moko nde atikelaki biso na kombo ya tata mwana Mulimo Santo amen. Équipe de levée du corps en place. eloko tosalaki yango na papa Kisolokele tosala yango na papa Diangenda ye moko tosala yango mpe na papa Dialungana ye moko bango nyonso misato tosalaka yango tosali yango na papa puisque baza na kati ya famille sainte. Merci.
Tout ça parfait bien. Parfait, ça parfait, dosé. Parfait, à la mort, allez, donc on va la Ok, avancez pas.
frère nyonso to les kaboyi mama toke na ba frère bota ba frère nyonso toke mama balobi frère bantu mingi ke yituka kasi na kutala ndinga ya papa Malongo papa José Diangenda ni kuninganaka mutina betike tubaka betike ntoto beta kutuka mtoto ni tu ya papa José salami ba caprice na yo mutina betike na kutuka munga ngaina banda traité ya de professeur ntango na kupema pana betike na kumona bambaka na kukusa maleme ndani ya hekalu takatifu wapi misa ilitokea kufaishiwa kwa kukumbuka marehemu. Ndio kwa hiyo kanisa basi tunajilio kufatana na kipindi tunakilio kufatana na kipindi ya familia takatifu. Tunamuona pale Baba Roho Mtakatifu, yeye yule kunatembea na utaratibu yote, yeye anatulomba maneno mpili, anakatala tulie, anasema ile ndio tabia ya waaminifu. Wote wako wanasogea kwenye watashukisha mwili ya mshauri ya Baba Roho Mtakatifu. Wenye wako wanatufuata kwa mbali, Baba mshauri wa Roho Mtakatifu wako wanamshukisha pembeni ya Baba Jalungana Kiangani na mama yake wa Sisiro. Yeye kweli alikuwa mshauri na alikuwa anatumikisha sana makazi ya kupanda na mavuko. Alikuwa cheko mdomoni wakati wote, ukimfukia uwe kijana au mzee. Papa Joseph Diangenda Kiangani Ringen, flûtiste kimbaniste, pupitre percussion, conseiller direct du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbaniste. Les flûtistes sont rangés pour vous rendre les derniers hommages à l'occasion de votre disparition physique. Au nom de tous les flûtistes et au mien propre, le commandant de l'air, membre d'Edi Ramis, qu'il plaise à la Sainte Trinité de vous ranger dans sa cour. Paix éternelle. Chef d'équipe, dernier hommage. Dernier hommage. 1, 2.
sur le vide. Fermez le vent. Fermez le. 1, 2. Nous invitons le pasteur pour le programme. Kombo ya tata mwana pe molimo centre tokomi na cérémonie ya inhumation ya tata na biso yango tosengi limemia na biso banso mpona yango tosengi nzembo ya bato banso nsima ya nzembo tata mokonzi abule papa Simon Kimbangu Kiangani akofungola biso libondeli. Silwanzambi ukansila mukimwana kyame terame sesalu kyangu zanzambi Silwanzambi ukansila mukimwana kyame terame sesalu kyangu zanzambi tusadile saluke nzambi mukeleka tusadile saluke nzambi mukeleka enzamvima bangitovuluko tusadile saluke nzambi mukeleka tusadile saluke nzambi keleka enzamvima bangitovuluka tusamba tata nzambi mfumu yisu tata mwanda velela nsambu watu bwilulu wa papa José tangu bubu yifueni Montoto tatuka tuvutuka ampe montoto siru zange tata nzambi zamoneka munayani tuntelekele kimbangi munzanga kazingiri munza kakele mavuanga masabutuka batuka sarukito betu wa onzo sali sabado sala bisalo kadi mamo patusisila matatu zola siku yebisalo yi inseto ya kivuila bubunge sukota muntoto munchako ya kivuila bika batatu bandongo bakutambula muna moele bankaka muna moele mase Yesu udi bakutambula kadi maonsono lunungu mtangu tusisanganza lunungu la muntu lumonikanga dina urakinsasa mamingi talombele bubunkamba mpe mamingi talombele pamikwikizi dilu ye mpasi muntima muda mpambani tukenge ntima tuyangirikiribina batatu balongo pasi njilani yakala yazibuka mukotolene mu Yerusalemu nkanda si utangwa disongelevo kotele munantoto mabeto mameni mana masidi batatu balongo si bakutambula ye program ya mbote yakala tulembo kala bombi zikela nakati beto ulembo kala ngatumbi zikala nakati wakala na yaki zile yakala yazibuka unamkumbwa sei mwane mwanda vela amen tokotanga fuka na kombo ya tata mwana pe molimo centre kolo Yesu Kristo aloba ete ngai nazali lisekwa pe bomoi oyo azali kondimela ngai akozala na bomoi ata asili kokufa moto oyo azali na bomoi
mpe azali kondimela ngai libela akokufa soko moke te. Nzambe azali ebombamelo na biso mpe nguya na biso. Ye azali mosungi oyo azali na biso penepene na ntango na mpasi. Lokola tata ayokelaka bana na ye mawa, tata Nzambe ayokelaka bato oyo bandimeli ye mawa. Pamba te ye moko ayebi ndenge nini tosalemi pe ayebi ete tozali kaka mabele. Tika mitema na bino mitumulama te, bondimela Nzambe, bondimela pe ngai. Na ndako na tata na ngai bifalelo bizali mingi, soko bongo te nde nayebisi bino. Po ete nakei kobongisela bino esika. Nkolo yo ozali ebombamele ya mabota na mabota. Nanonkela ezali te mpese na mokili. Esalami te yo ozalaka Nzambe, pamba te mbula nkoto moko ezali na miso na yo lokola mokolo mwalobi awa mosili mwango koleka. Pamba te mbuma oyo okokona ekobotama na molimo te soki ekufi te. Bongo mbuma na mbuma ezali na nzoto na yango te. Oyo ekonami na mabe ekosekwa na bolamu. Oyo ekonami na nzoto ya mosuni ekosekwa na nzoto ya molimo. Po ete nzoto ezali, nzoto na molimo pe ezali. Na yo kaka mongongo ebimaka na likolo eloba ete. Koma ete esengo na bakufi okati ya nkolo, ba oyo bakolongwa sasa epi. Molimo aloba ete bapema na misala na bango mikolanda bango elongo, po ete etikali epemelo ya bato na Nzambe. Na nsima na makambo oyo natalaka namonaka ebele monene oyo moto te akoki kotanga motuya na bango. Bato na mabota nyonso, na ndambo nyonso, na biloko nyonso, na minoko nyonso, batelema na liboso na kiti ya bokonzi, mpe liboso na mwana na mpate, balataka minkoto mya pembe, basimba mango na mbila na maboko na bango, bakongangaka na mingongo makasi ete lobiko na Nzambe na yo ofandi na kiti ya bokonzi pe mwana na mpate. Ba oyo bawa bango bakobimaka na minyoko minene, basokoli minkoto na bango, bayesi yango pembe na makila na mwana na mpate. Yango wana basili bazali liboso na kiti na bokonzi na Nzambe, bakosalelaka ye butu na moi kati na esambelo na ye. Mofandi na kiti na bokonzi akozipa bango, bakoyokaka nzala lisusu te, soko mposa na mai lisusu te, moi ekobeta bango soki moke te, na moto nyonso mpe te, po ete mwana na mpate oyo afandi na kiti na bokonzi akobatela bango, akokamba bango epai na mibeko na mai na bomoi. Nzambe mpe akolongola pisoli nyonso na miso na bango. Nzembo pe sanduku ekita.
ata natamboli na libulu na molili na kufa na kobanga eloko te pamba te yo ozali na ngai elongo Kristo yo ozali mokonzi na nkembo mwana na tata mwana na lobiko yo lekaka tolekanaki na kufa ofongola bokonzi na lobiko na bandimi nyonso ozali mabele okozonga mabele lokola esepelisi nzambe na kobenga molimo na tata na biso na ntango oyo tokotika nzoto na ye na mabele mabele na mabele putulu na putulu mabele pe putulu tokotika molimo na ye na nzambe mozalisi na ye na mobikisi na elikya na solo ya bosekwi na bomoi ezali na nkolo Yesu Kristo mokonzi na biso oyo akufa mpe asekwa azali na loboko ya mobali ya tata nzambe tobondela o nzambe tata wa biso zala na biso pene pene pesa biso makasi mpe nguya pesa biso mayele na bolingo na yo mpo toyeba ete kufa mpe bomoi ya sika oyo ya yo ekoya ekokabola biso na yo te tozali na nkolo ti suka na ekeke tokotikala na bobateli na yo molimo oyo opesaki ye oyo yo longoli longola koyimayima mpe kobanga kati na biso pesa biso makasi mpe elikya po ete toyika mpiko mpe molende tokoka kobunda kokumba mikumba na biso ya mikolo na mikolo kino suka biso mpe tokoma na bomoi ya seko ezali na Yesu Kristo nkolo wa biso na kombo ya tata mwana mpe molimo santo amen. Komoni papa mokonzi ya bule
na baconseiller direct bazali kobwaka fololo epai ya papa José Daniel kolakisa ya solo mabele na mabele putulu na putulu ndenge eyebi liseko ezali pamba te moko na kati na bango asili kotika biso na nzoto oyo pokabwani ya solo esalaka pasi mais azali elombe ake kobondela biso bitumba ndenge tolandaki na mateya tozala mpenza makasi pamba te ye azali elombe mpe likambo na bango eyebanaki utakala yango tozali komona bamama conseiller na papa conseiller bango wana bazali kobwaka fololo na nzoto ya papa Diangenda Kundima. Voilà. C'est sa maman français. Voilà, vous allez beaucoup voir ça, maman, vous allez beaucoup voir follow, voilà. Et après, Jérusalem, les chefs spirituels suivis de ses conseils directs ont jeté des fleurs dans la de papa Jésus. Et pour l'instant, c'est le tour de nos mamans. C'est maman Francine qui a commencé. Après elle, nous voyons maman révérende Nana, maman révérende Sidonie, maman révérende Anto. Pour à tous les enfants possibles, nous voyons là les enfants de nos papas, les jeunes recteurs, papa. Dianga Nassi, suivi des autres, nous avons tour à tour pour la ronde que je dis des fleurs dans la tombe de notre papa conseiller direct. Comme vous l'avez suivi, cette cérémonie a un impact spirituel au sein de l'église kibongiste. Aujourd'hui, nous venions de rendre les derniers hommages au conseil direct religieux spirituel qui naissait le 21 juillet 1963 et disparaissait physiquement le 29 octobre 2024, 61 ans d'âge. Il est encore trop fort et il est parti de l'autre côté combattre pour nous afin que revienne la paix au sein de l'église kibongiste dans notre pays, la République démocratique du Congo, dans le Congo, à la vie et au Congo. Comme papa l'a dit, le dernier jour va retentir le clairon et tous ceux qui étaient morts dans le Seigneur seront ressuscités. Ils vont ressusciter ensemble avec Jésus-Christ. Papa Simon qui va vous dire le 16 de suite, maman Marie Mouyoukawana Zita, nos trois papas et aujourd'hui les conseils directs religieux. C'est une joie immense parce que notre papa a vécu le monde. Aujourd'hui il est victorieux et il mange les corps spirituels. Là nous voyons les docteurs David Dani, papa Dani, lui aussi venait de jeter sa fleur dans les tombes du conseiller direct et nous voyons la famille sainte, la famille biologique.
Kweli tunaendelesha maandamano ya siku ya leo. Tunaendelesha maandamano ya masiku ya baba mshauri wa baba Roho Mtakatifu.
Salut, salut.